kokani bato ba okende kozwa kisi na mwana muke na ya mukolo l'essentiel car okoti na loge bino nyonso tu bokomi niveau moko dimension moko bokomi ba pire. C'est ça la sorcellerie. Bota la niveau sorcellerie ekitisaka biso. Genèse 28:7 na otanga te bino botanga ba o bakoki okomelanga bakomelanga. O Yesu kozwa Exode 20:12. Ces passages-là disent enfant obéis à ton père et ta mère parce que baza banzambe yase. Obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais le loba toi comme ça le sacrifice plus puissant que l'obéissance de la parole de Dieu. Pardon, on message après et puis je vais vous répondre. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais le loba toi comment on doit sacrifice pour na konta ki l'église wana na pesa ki 10 000 euros pour na kata fondation mamingeni na ki na moi 20 euros. Ale bokomi batunyo surtout comme on a bon le roi bazoba te. Et l'autre côté to kokanité. Toza niveau mon côté. Tant on a solo la tête tozo banga na to pesa na respect. Yango monanga na boya mututu ya rando sauf personne. Point politesse eleki. Tozana limite te akopesa na respect. Mutunyo to azana droit ya osalelo video. Mutunyo to azana droit ya ko critiquer yo. Mututu azana droit ya osalelo stati. Batu moko basata na poids na yote na valeur na yote. Mais tellement kota na association bandoki, ya basata na ba diabulu, o babanga na kate, aebite ko tata ya mutu, aebite ke mama ya mutu, yaya ya mutu, mobile ya mutu, to koma bisonyo surtout ba torchon na ba servir tout au sangana. Ezande ba foti na biso poto pona ki sata na tokimi nzambe ya onza bazo beta biso shikota mukolo fimbo to futa ba désobéissance na biso to futa yango ngaso na moni o ba kominga kuna ba tienga kuna na yaka te lelo na ye. Pourquoi? Parce que trop c'est trop. Moi non anel ka yo ko sakana na mikolo te yo banda ko salela nga video na makambo libala na ngai na tata ya bana na nga na mwasi na ya mukolo. Moi je te connaissais pas. C'est là où Chantal m'a contacté. Elle avait tellement mal. Elle avait tellement de soucis avec maman Shaggy Vase d'honneur. Pourquoi moi non fingo bozo répondre te à côté si na bana. Ces vidéos là ils sont là. Pourquoi moi ba lo kuta bolingi bino nyo tuna banda obinisa bino la vérité parce que servant monteur à barano ezaya France, ezaya Hollande, c'est moi mamingeni. Je connais Chantal, ma petite sœur, de longue date. Chantal a côté la rando liboso ezaya moano ya Hollande te. Rando liboso moano ya Nelka ya verse. Ezaya moano ya Hollande te. Bato bozo ya lobby ba faux compte so boyebi histoire rando te fo botunaka. Boya kana sentiment na loyenge te. To pesa na respect mobali ya Nelka benda mobunga sino matoi. Afinga mobali na ngatro. Mobali na ngaza bisumba. Azala ki zengi na yeba ki yendenga za avana lingaye. Il fut mon ami. Donc nga soki na tanga ka kombo ya mobali na yote yo mobali ya Nelka. Nga mamina na tanga kombo nete. Je respecte mobali tout. O tete la pota kanga buzoba mebomo na ngana yakate parce que c'est un homme. Na banga kete a melangata oke nanga pe paite mais c'est un homme na tia katotika eleka et c'est le côté. Mais yo mobali ya Nelka moi sinon chaque fois na problème na mbali nga c'est nga vidéo azu ba vidéo bandi ko commenter bandi ko sa ba vidéo bandi o tchaba makambo. Je n'ai jamais répondu. Le na yo répondre parce que trop c'est trop. Il y a trop de mensonges. La Bible dit enfants obéissez, soyez obéissants à vos parents. Soyez obéissants. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Anel que toi tu es destructrice, tu détruis partout. Problème il y a Zosiane, na Chantal, et où t'as wapi, l'icolo na yo non? Pourquoi vous mentez les gens? Pourquoi vous avez sa vigilance à Batou? Batou balingi te baboy. Oye na rando na oye na parole de Dieu. Pour on yote le kana kacha mokilia et zana kacha Bible oyo. J'ai été affermi. J'ai appris
à prier, à lire la Bible, à consulter ses dieux. Nazalaki vraiment, Nazalaki a fermé le ministère à combat. Nasilisa fermissement dans la délivrance. Mais diable étonnement azarisé malin ayeba akako benda ba o bazane loko nzambe enga muta ko isangate nakata mokili tana bunga ki natika ki nzambe oyo atika kabola lisanga kaote ezate nakata kibonzambe ona zongi nazo bunda na kosala ta repentance ya kosenga ta pardon ya koluka kaka nzambe oyo mawa na yo yaya nga nasenga rambongo te nasenga keloko te parce que balobi ozana obéissance to sakaka nzambe l'argent, les mariages, les enfants, et kolanda yo. On est automatique, et ça bénédiction, c'est biblique. Bandana na obéir, bandana na kozana soumission, bandana na kozana na droiture na kacha ki bonzambe. Randa Chantal na Zosiane Outawap. Qui a créé ça? Pourquoi Zosiane a silika la Chantal? Bah où elle est là bon te mobilité? Zosiane a silika parce que même Chantal tire en verse. Ser nanga, akenda bitumba. Bitumba ezaka yani, parce que Nel kayoza obéissant, toza impoli, au filmat tata ya Chantal. Hein? C'est quoi ton problème avec mamie, ceux qui ont sengi Chantal, pardon, à solisa côté? Nani balobi enfant soyez obéissante, Chantal la banga ka maman na malgré ki maman ngeso, malgré ki maman paradis, mo konjo okolo mapata, ngwese, zoya yo ngona petit na ngazala kaka wana, umela na ngwende na, welela yango tina suka. Modeste, s'il te plaît. Ça devenait trop. Mukolo linga pipe sa respect ki mukolo on a perdaki. Aujourd'hui, ma Blandine au sac au ponanine. Na oya na place à Blandine. Blanc blanc na oya. Aujourd'hui, ma Josiane ponanine. Yo sala ka ki bombanda soko lala ki na mobali ya mutu wana komi mbanda na yo. Mais yo kaka soni, pourtant bato o luka ba yeba. Pourquoi zo finga ka ser wana mutu nyoto luka yeba te. Na le passé alala kana tata ya bana na ye. Obana ofinga ngokota makambo libala na ngai na tata wana na mama wana na libala na bana misato yo to boma bango ngana zalaka deuxième bureau mais na bana na nga 5 mwana moko abota mande hors mariage ezate bozo bota kan dehors de mariage bokata balie ya kindumba balie ya célibat fiançailles eza libala te fiançailles eza libala te. Bozo botaka bana na kati ya fornication. Les enfants hors mariage. Oyo tieli biso boye mwana. Yo kokoloba na ngana oyaka na parole de Dieu. Yena kindoki. Ya rando ngana yeka na parole de Dieu. Parce que tout est écrit. Na contradire yo kitoko. Osa rando nangate. Ce na oloba no te c'est pas parce que je perds de toi. Mais tu es impoli. Yo filma tata ya batu ba vidéo eza grave. Hein? Tout le monde a bien yo chéri au rappeler sima. Hein? Ba vidéo eza grave. Ye moko mutali boma nanu akanga ka internet akanyango bekolo kaka. Hein? Atika ko manke tata na ete. Mais yo maka tata na ye elo bo wele les angato ya koloba maminge na saba rando asese azo commande ba faux compte ba bimisa masolo ya mabe onga na lobaka na piaka toujours exemple na piaka toujours conseil o bozo sala to sala ngo bandaka le futate botala na ba preuve botala o akumisaka oyo afinga na oyo o akendaka na oyo botala boye lisolo ezalaka bongo. Et ça te lisolo na pelisa moto nga pona pelisa moto na banga motu te muta futela nga wifi te na boya parce que na souffra bana nga na répétaka ce qui na boya rando parce que pona souffrance ya bana nga mama nga telenga ni saka ngai te bana nga bazalaka na ndaku rando oyo bakangi ngai na kei hôpital à partir hôpital na fin de garde à vie à partir à garde à vie na ozonga ndaku bana nga ba plaça bango pardon. Parce que vous imaginez choc ya bano bazaki na kati ya ndako ba plaça bango na sala presque 1 mois na mona bana wana te.
nakomaka tala monene lokola pina Michelin likola souci likola pasi ndaku monene likolo na senga moko na teya ma parti a wana malgré un mona banda ozonga na ba délire buzoba mais so botali na zonga penza totalité mais tina suka nzamba kanginga kingo alobi ekoki yo finga tata ya mutu kosala na video na Magila Lion oyiba Magila Lion na batu innocente bozo fardo ni otu bolati sa tata na Chantal muko musubo komona video ya mutakala obimisa mutakala ya tata ya mutu ngata tête rouge osalela oteli ngai mutu katani a na okota na téléphone mbali na na osala video oyo parce que to lobaka vérité trop c'est trop c'est muninga boyi botika ye bastati na bino botika makambu na bino botika ceux qui naza na rando ya lokuta ou bien na bazana ba faux Facebook o bino bokizaka nga na zwinzamba lolo témoin ngana tika bana nanga mais soki yo wesh ma gueule yo Anelka na Facebook no wesh ma gueule tu oses d'accuser les gens qui sont innocentes o bazo luka délivrance na bango o bazo senga ka mawanzambe o ba obelela ka nzambe monanga kitiselanga mawano ko pambola nongate poko landa na ngonga mena osenga ka mawanzambe lobanga mami ba fo konto na bolo bakeza mais soki ezate kanda nzambe bando kitala bandaku na bino batu bazanga kimia muto azanga kimia kokyo ya osala ka rando te ba mama ngana zanga ka kimia yango na bandako ya osala rando ko finga batu ko se défouler lelo nzamba pia mami kimia na kacha mutema na mona kate na yo finga otetela pona nini na yo finga blandino sako pona nini na yo finga Yolandi Molelo pona nini na finga Pati pona nini na finga Chantal pona nini po eloko bandako pe ko tungisa nga nzamba longola mema mikumba na nga lobi viens ndengo zali na ko décharger yo na ko donner du repos il a déchargé il m'a donné du repos siko na yo finga bino po nini onyo sotu mutalinga razana o mwa mobali na ye ya ye moko ngana zana o yanga yanga moko na mabena ina malamu ngambo ko mutalinga ka ebonga na memela ebino lelo koma lokwa jouer na bino batu bozata na ba respecter na ba valeur te boza na limite loko te siko batu ndengo na ngape na koki ko s'associer na bino pa faut continuer surtout bonjour bon après-midi o yebi ke to sola ka ne mabe ou bien na pusaka yena mabe abimisa po ba téléphone na bino tout ezaka na ba enregistrement ezaka juste ma solo ozotalisa ba tabiso leka awa tato salabo tala kutuma makambo tala ba video tala ba stati o lelo babaluki ba ofinga mutu boy c'est ça et là on a lingaka parce que na dérange kabino je pèse ko le kabino tout ba fia rando na ba mama rando je pèse mutu mota sala rando tanga kombo mamingeni te benga bato ebele baza wana basa balukana nga rando na tikala otanga kombo na bango te Marie Laure asala ki émission modernement à Chantal tout le monde va tourner Chantal muta finga tata na ona niveau wana sambwisa na niveau wana comment ko sola nai la petite elle était tellement sage j'avais na sola anete asenga pardon na limbisiye mais to sola raté to benga na raté ay ko dévoiler on ko na internet na reta biso yebi parce que naza source naza ya mama kulutu abana na ye privé to sola kitoko ya autant boyar na makambu ne basali boy to sekaka po boya mitema mabe muninga boyi à comprendre boyi na ya tiki. Vous continuez ba vie na bino ba mama rando bo continuer ba kolo rando bo wele la ba titre te mo konjo kolo ma patati ke bino ba rando na bino na ba titre na bino o sengi pardon ba Bible pardon c'est une puissance qui libère muninga limbisi yo je wana ninga obeta ngo tete la kala mingi tawati obosani tu enregistré pour tinde la loma on yo tout isaye mutuna Chantal yo peno tete la bosola kate malgré boire quand on a pas simbi on y a simbi c'est touche à comprendre habiter le quoi comme il s'associe na ba faux compte ba comme au finga nga innocemment pour ba faux compte ba yaka na ba mbri ba ye ba vérité te nga ba noyela bino vérité
Pour ma kelelo rendre, il faut sila, to baya ngo, to komi na suka. Ozaka victime partout, ozaka victime te, ozanga ndemo panzi. Siko ataku tu chanta na ngwa poussa pembe nino, osa le penine. Na ba blessure intérieur biso nyo tout ozalaka nango po to limbisaka ko limbisa to lobareza ko bossa na likambu te po muto bossa na te des vidéos ils sont là na ko tiango na mire na nga c'est là où il y a un problème nga un problème no otiki otete la haute côté la yoyo mwana yo tina suka otiki o piéger o sango sambwisa ye o konti se conflit na ba faux compte nyonso tout. Mais à la vérité, c'est pour que kanda, za désordre yépé. Mais na souka tanga comprendre, abeti yo double patte, abalusa. Poser panza, olimba doit yo la ko mawa pona ni. Il faut assumer ma kamnyo to sala. Il faut me mangoti na souka. Hein? Poni mutema mabebongo. Mami afandi, mami, na fana kabo Facebook ni awash magele ekomelanga. Ese langa ba stati nga timba na ebi bino tout. Na fanda na bino tout na ebi mutu nyo tout na ebi Esther Rodriguez na ebi osako psychologie na ebi mutu tout atozo bomba na oyeba. Façon attaque ya ba tout na eba mutu ni ndenga atakaka. C'est pas normal. Tika kombo nanga obanda ki no tete le ngeke yinda. Mutu nyoto comprendre te o tete la o petit no te. A moi na mabe si ko nga latinga nini parce que kinga sana suka petit nanga lumière dem petit nanga émeraude Gucci master nanga za ya nanga suka une année 2 ans to solara bien babi misa ba téléphone na mututu et enregistraka to solara ya il faut tika makambo il faut bo maraba moto na ya botala biloko nyoso tout ba biloko azolo ba eza biloko ezaka na YouTube eza biloko to zaka na ba groupe nazo pia bango na botala oya kumisaka o lobi babebani kande bo sala wana bo bebana rapé de gauche à droite mutna mutwa zwanzela na ye mutna tracer vie na ye mutna fanda kimia tant to yebana kate to zanga na ba problème te to s'appelle l'honnête to yebana te dans ba preuve zo soi zo ganga nga kutana na ba vidéo musuna kacha YouTube ou bien ba partager ndeno banda ofinga et ça na nga pasi penza mais na bi c'est moi mais na o persévérer. Na benga mutu wana tena loba pona nino partager wana tant nanda sa makambo wana j'étais consciente non donc je dois assumer mes responsabilités et mes fautes je dois aller à de l'avant na okyo reculer te na okyo kanga bino te bo critiquer te bo finga te ba critique na bino mafinga na bino misusu epesa ka bia to misusu makasa ko continuer misusu zongi sarabatu na simalinda de sous atiko seka pardon. Mutakoki kozala ka serpente ozobongo na partout zozela tika kozala problème na Chantalite ba wele lar likolo bo uti ko bundisa après Chantal qui est suisse vieux aura lobby si na Nelka c'est où a commencé le problème de Zozé na bonde la Zozé de façon tout le temps aloba ngeni alela na lela parce que na yeba mwana na zanioka Kolanda tika toboma moto to tiana c'est Chantal elle est vivante Josiane c'est une folle elle peut témoigner elle a toujours témoigné Chantal azaka oyoka mais Josiane tema zaka mvuta zo solaka na mwana na zo lobaneti na zo lobate na opekisa na opekisa te gaza posa ba faux compte ce sont mes sœurs nazara suna rando te na sola na bango fona terre ba on a okyo leka na vidéo bo etena ya loba makambo ezanga tina po pia baninga kande za bien te. Nalanda ba on a privé to si to traité na privé na peki seli na privé to s'équiper na privé ah mi ma yo père to tika na biso mesiko te oli to zo kama solo na biso to sola to yela yo po yo zanani o sengi muninga pardon ndimi pardon oni on kanga mané po sale touro nini parce que ozani oko bomaka mo bali ne pas lingi na été hein zana o zana chelo na vidéo ndoko banda o filma tata bato na personne nini na personne 5 na pia okanda démon na pia okanda yo il faut zonga ça sous face oya ça sous vidéo non yelo ka parole de Dieu enfant obéissez à vos parents Chantal a obéi papa na ye ba tata le kine ba telema libota Chantal et telema mama gali oyo biso nyo tout finga mam kwa za na facilité tanga kombo na ngaponi pona finga mama nete tata nete mais mututu afinga mama nete tata na za na difficulté tanga kombo na ye boni ko finga ba tata batu ba mama batu après bo ya kamba on pieto pardon quoi yo finga Chantal ou bien finga tata na ye
Au piège à Chantal ou bien au piège à Tatana. C'est là, c'est Tatana et pardon. Bien la famille à Tatana, et ça, il y a une vidéo, le quoi, ça peine à esprit, à bien, c'est un rabat tout pardon. Parce que le pardon, c'est une puissance qui libère. Mais mon inga boy na école serré pour à comprendre na que l'obé oya ko bete li sous lo kwa likolo. Ndakota makambo rando te tika o tiaka kombo na parabole tongo midi pourquoi. O salela nga video liboso na yeba yo te bato abenganga. Mami moi si mora za na verse o se lo video kuna makambo libala no na bana na yo azo finga bana no yo kyo finga ka bana batu te ngana yo ba epave te soki yo ko finga nga epave na bana ba epave bongo ya yo mama Luka délivrance ngana yo to abato ko kendaka na rando na distraction te ngana yo to za bato mabolo ngotongo midi pourquoi nzambe pona ni ngai kaka na boti bana ya maladi pona nili kaka ngamu nazo souffrir natali libota na ngako bana batata mwesi na ngana ba mama leki na ngai mutaboti bana na problème lokola ngai azate yoko kyo yela kabiso ba video alo yengete mwana luka longa nzambe yoko kyo ya kofinga ka bana mami te ndongo banda kofinga oyeba ka teke un jour oyeba état santé na ona ya mwana na yo yoko kyo ya kotelema ka kombo ya mami na internet te anelka ngana adversaire note mbanda note o bandanga kala les vidéos sont là les preuves sont là. Mais la bête à Kokara, je vois trop, c'est trop. Pourquoi ça n'y a pas de serpentien? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Moni makamo. Quel est qu'on a fait aux hommes qui voient dans les hommes? Non, s'il te plaît. Analinga qui on est au coach, c'est bon. Sony, hein? Sony, tata Muninga, au filmé, Bible, zo ba enfant, respectez vos parents. Yo filmé tata Muninga, au PC 5 €. Au filmé, au salisu esili à 5 € te. Au yesu na vidéo mususu spécial. Nako bimisa mutakala ya tata na yo. Yo bimisa ka mitakala ya batata batu. Hein? Yo fandi wanaka yo bimisa ka mitakala ya tata batu. Baloba te po yo zanani. Na loba kakutu te, mais si on a commis koloba, na bando loba siko, avec des épreuves, attendez un peu. Parce que là, ça devient de trop. Ça devient de trop. Tu sais qu'accuser les gens, tu restes là seulement derrière ton téléphone, qu'on sait la biso ba vidéo snap, qu'on sait la biso boye, personne n'a occupé na yo. Zosiana sasi yo boye bande kotoza nanu réaliste. Zosiana sasi yo boye fingiye, kaki para kokolo, siko ngaba tu natanga kani kombo na ye, aluka solo la nanga na boya, à partir de tete la na linga te na loba yete na boyi. Mais yewana azo la ngaba stati nga lingi mutabi nga stati yanga. Place na fingi ata Blandine, na fingi Yolande, na fingi Pati, na fingi Choco na boya. Na boya. Oh déjà ba dégâts to ra sala si to sala. Ami mon désir à moi. Vidéo yango te. Oh ya obinsa mutakala tata Muninga. Siko mutu tata mwana mutakala ne soko bimaki. L'autre maudit ça bana ne po ba mona ka mutakala na ye. Donc tata wana ni a maudit ta Chantal po ni mona mutakala na ye. Oh eza vidéo deuxième suite. Première suite, parce que là, ça devient trop. Tu dois cesser. Il y a Rosala hypocrite. Il y a aussi le quoi mutalingi problème ité. Ngabana nyo soto ba finga ngana yakate. Hein? Na yakate? Na boya. Na banga mutu te biso nyo tuto ebi koloba. Hein? Tata ya Muninga, bo zuye, bo piège, bo keneti na ba, bo meliti ye masanga. Ale na suka. Pekisa mwana na Chantal tande bo otambola na pokwa osimbeli na kan niveau humiliation ngai penza oh Bible lobi enfant obéissez à votre parent mwana ne moko na mo konjo kolo mapata nana sala ngote ale yo oh alali sako ba kao ba kukao randoni yo longa Chantal sebiso soutenaka yote arrête tika Muninga boyi tika kota baninga na ba trouble luka pe nzamba solo ce pardon zo senga solo luka pe kimya na kacha mutema no parce que déranger yo ozozi aka solo na bola ngai ana sengyo pardon le kina solo na pesa ka mwambote benga ka na mo téléphone pour essayer bien ya sengi pardon pour le holdinga ngona comme ça tika kombo na parce que na moni kombo na ngai komi bomba azoki ma ba blandino batika la kana groupe ya femme de voleurs azoki ma Josiane azo ça c'est tongo midi pourquoi na boy bo finginga trop
Ça fait plus de 2 ans, yango soki 2 ans, na répondre à mutu te na boyi. Mais au moins, ninga kaka na Chantal, mutema mabe bandi. Ozonga na Chantal, Chantal na tsakete. Soka lobia ozongelo kaka ye, a ozongelo te pe kaka ye. Na peki saka mutu te sola na mutu ko sola na mutu te. To fanda biso nyoto na ba groupe to mona. Yo likambu nini na kombo mami. Kanga ma Blandine osako trikaka yete. Oya o tout sanga mutu na Blandine. Kaka za na bola mwa Blandine. Blandine pas za na bola mu nanga me mutu moko alinga ba trikete na mutu apiaka confiance. Yo bosa nindengo yo benga ngozo bonde langa na yebaka te ke bozana kimbanda na Blandine ya mibali na yebaka te so na yebaka na ngana benga blanc te na yesike blanc yaka nani ayamba yo mto benga ngo bonde langa ya solo la na eponga na eto solo la rate to zana mwa ba makambo moko bo ya Willy Musheni ngabi bongo makambo etali Willy Musheni na nini mama po ani yo kosela ka baninga makambo minene pourquoi luka kaka ozala ka na raison baninga bandima kata ke nga pe na saki mabe bolimbisanga nga pe na lobaki mabe na sengi pardon pona nini baninga bandimaka basenga ka pardon nga na senga mokili mobimba pardon na loba na bwetsa bino mabaku na kotaka na kati ya kindoki na yaka na sorcellerie na tungisa bino na senga pardon mutu moko andima te wuite me na yebi ke bayoka na fanda kimia na coin nga bo bandi ko finga nga Blandine ya finginga oya ya finga menga na bunde na Blandine na makambo na yebi te ya loma mi yo muto benga nga na bonde li pe Blandine amima yeto yoka na kate Blandine azalo ba yango pe Blandine bana ofinga nga bande ko po ba kosa ye na nel ka kengam na trike na trike Blandine na kote liye na finga loma na matati na mesa pona ko finga maître loma pozo finga Blandine car na minute wana sali même pas 2 jours na banu kele sou Blandine ngo tozala rapé ba to kosa kabino to envuta kabino boete tande rendre zo comme ça peuple de Dieu bazoba bazoko ko raisonner te ba ko comprendre makambo ezo lekate. Pourquoi? Et comme dans le roi mami mokili bo peki sanga ke oza mwana musala bana biso koyaka kolobate donc na komi jouer mutunyo surtout et puis no bomona ngo malamu donc oza jouer mutunyo surtout ngana yokela bino nyoto bo peki sanga na lobarate mais akoki ko abswana na Zodiane baza age moko Zodiane a meme likolo azoya mama snap te swana na Zodiane mondele swana na ye swana pe na Zodiane zobo swana na ye ngate ngana mukolo na mamu bimba na mukolo okima Zodiane na Blandine poani ba fingi ebo etiti bandeko total lo epenga kanda yango wana merci akoki répondre bango te mais osela nga ba stati osela nga ba vidéo ponga bokangisa munoko te muninga aboyi na ye okiaka etongo midi pokwa monaka na ye alimbisa nga so de muta limbisinga na sengi mode pardon limbisanga chérie na nde na lobaki na yo ok na yoki so na minute wana zane kara na bakanda na oki okolanda kana senga pardon te bongo zo sika ka ndeni na te azamuto pesa etan a digérer kanda na ye akoma kimia c'est ça la vie. Ok, on y a raté quand combat battu, continuez vie. Délivrance c'est dans ma cambo belé, tozo la na mibali avant mariage, tozo botaka na mibali sans mariage. To luka délivrance bana bazo bela. Mais vous avez un combat battu. Kinga sana suka pardon lek na yo ka to pexenga ya mami pardon ko yate mais c'est trop. Impolitesse c'est ko continuer na vie battu bon temps. Muninga boyo manqué tata na o filmer on a royana mutakala o zo 5 euros o pexen mwana na yo tout ça là c'est facile ngana pupola Chantal azan facilité o limbisa ngapwani Chantal na pupola ngame côté ba mama ngate pourquoi na zaina facilité aussi ya o limbisa mais bozana ba tata ya bat mama ya batu c'est chacha dokolo chacha zalaka na problème tete ya kota prison chacha kota prison likola vidéo ba kenda ko filmer mama na ye na Kinshasa. Nga mami témoin téléphone nga ezana ba scandale na kati na messenger. Ya mami na otika te na suka chacha jira ofinga kanga te na vie.
akoka ofinga ngate me tellement nazo ko harceler chacha tika chacha bana ba amikie chacha mupepe moko ezoya ya mabe chacha na omona mabe ezoya ma chacha bima na suka akoka te tellement zo ganga zo pexanga na pexisete akoka ta tinda fani muta finganga yo mama bizengi yo yaka peto katombeli après ba blokanga après quelque temps chance akenda prison pona nini ba vidéo ba matata batuna ba mama batu chacha Josiane banda ofinge chaque fois balobana na munoko akenda oluka bitumba so yandeni teti bakatami Josette mutu mo akoki o manipuler tenga chanter la kota rando na nge bandage rando aneka ofinga nga ezaka mwana Hollande te atala ba ofinga ngai na mwana moko boye na ko répondre te na mwana okutu bizana oyeba te toza nanu batu mutu moko yebite abandi oselo video mba moko na bandi ofingo azo na téléphone na mwasi azaka mbanda nanga na lobango te na yana ngona internet te na kipate na beta kara tata bana nanga na kwa prouver ye ko kota makambo ya libota nanga te po na kata basi na mibale na mutu opona te o azana bana nanga azana bana nanga. Mais yé mouta bandanga na vie, na yé ba été. Ça la vie na ya tika ba vie baninga na lingi problème été. Na zana problème na faux compte mo côté ni kota Chantal ni ya otete la ni ya nani ponga zana ba faux compte té. Ce sont tous mes sœurs et mes frères. Na sola kana mutu nyoso to sola na ngabie. Oh benga na privé ya mami abwa kisa ya mami yo petit kana yo kaka. To benda na air mon pe na privé pe to se comprendre te mena suka ti to se comprendre OK c'est bon mena OK ofanda te mwana moko yela ngaka ba parabole azo ki ma Josiane pona nini muto asala rando a Josiane ti le resi la katena na Chantal nani oli na bimi selo ba message nyoso to eza na téléphone oyo nani Josiane mi mona zoba comment na ketika ser nanga après ya solo line kuna ba yokani e banda bongo loko moko mukie. Pourquoi quand tu as aussi la tête au fond n'a pas tranquille, ben au fond n'a pas tranquille, il mouta boy n'a pas boy. Ozo ki ma bango pona ni ponga batu mokile comme ça nga faible et lo bana nga to lingi to mona yo na buzo bate. Donc yo zo ki ma ba o ba zo ko ankile yo. Yo lingo ya awa, oko lekate, yo yena ma finga na parabole, na yelo parole de Dieu. Na finga te na retraumatiser na retrouble yo mobali no na apesa ko conseil mais parce que manka mobali na trop abana na ko bala yo bokyo bota ka pamba boete tu es tout le temps dans mes affaires tu fouilles partout c'est quoi ton problème avec moi ngana ajino tenga na mama mubimba ngana yangeni ya kuba ami sisa ashiblif please oh non. Pourquoi hein ba on yo subazali bandana ko kite n'importe quoi nazo zelo ya osela nga vidéo ya ko sela nga sous vidéo ko sans parabole te moi j'ai cité ton nom parce que tu me fais pas peur tu pèses pas petite tu pèses pas tu n'es rien Moutaboya boy, foule à la paix, c'est bon là. Fifi Simons, bonjour. Limsan yaya, non, il fingite. Je dis juste la vérité à Fifi. Makamwa rando to bandangwa, pasteur Placide de Jésus. Mouton appelé sa moto awa ya rando. Ambassi luzombe asambe la rata ebi Bible te. Obosani makamba ba carton makamba rando e banda a makamba ba carton na nga ya fondation tirando epela pasteur Placide de Jésus lelo nzamba bandi ko interpeller yo ke yo muto créer rando yo po e banda ka problème na nga ba carton na Julie oyambanga na plateau oza homme de Dieu moko asale belé na kata fondation des royaumes au porte beaucoup de soutien. Tout ce qui n'est pas dans qui chasse en pèse au rapport na pasteur José que je salue à son papa José. Oyeba situation ba carton ndenge longwa nande na pesa mbongo. Na koma qui chasse ba carton koma te na sala ba activité te na mona ba na fondation kaka likolo na baji.
biloko nyonso na yelaka bango ekoma te bandeko boyebi biso nyonso tu na moment ya juillet billet ezalaka 1400 1300 ba 1200 na beta aller retour ya souffrance na koka osala activité te 2015 mbongo nanga billet kenda pamba bana nanga fondation bazwa eloko euta poto te bazwa biloko na bango te biloko wana ti ebebe sala soki presque une année po ekoma na uti Kinshasa ifona ya kopesa basali na nzambe oyo bandaki ko soutenir ngai na kati ya fondation des royaumes rapport comment ça s'est passé na Kinshasa après quelque temps faut kopesa pe bandeko muso banda olanda biso to sala vidéo na pasteur Placide de Jésus. Quelque temps après Julie Mubenga zongi poto abandi rando nanga ye ko contradire nga Muto abengama un homme de Dieu. À cette époque, le pasteur, le lors comme pasteur Onayo Kaki, Azaki pasteur, c'était juste un diacre, je crois. Mais il y a un diacre osana discernement. Nakacha makambwana ngamutu nazaki perdante na nyonso. Tant on a sali vidéo, on a expliqué que na outi na loba koute loko moko mabete. Julie a changé version. Et comme les cartons litigés, si vous mona yozana na nini na transport, au memelinga 10 cartons, na fuchoka 3 cartons. Version ba pesa yango vidéo yango. Les cartons litigés, bo beta Congo. Congo fait nini yango wana, bo lukakaka, bo beta komba mamiti ba vidéo ane kobima. Contradiction place rande banda yango. Oya banda ko créer tirando epela, c'est l'homme de Dieu, le pasteur Placide de Jésus. Et aujourd'hui, pasteur Placide de Jésus, aux autres téléma abat les rando. Coup de chapeau. Mais est-ce qu'au Luka, bateau yo blessant, yo mema, na niveau à rando moko ba famille belé, na ba innocent, na ba étranger ba koma ko fingama. Mais rando wana, et outa na ba carton ya fondation des royaumes. Parce que batu ba s'embrouille akaba comprendre place sur sa rando te. Rando e banda na ba carton fondation des royaumes. Et koti sa ba José Makonda, papa Mons akufa likolo na ba kamba rando ekuta etina kati. Et kokoti ba Eva oya ye ko sala batu ba vidéo ya ba petite torka. Lelo comme homme de Dieu. Mais abosana ki afinga ba petite torka, abosana ki afinga bana ba gege, bana bandoki. Lelo comme côté ya. Mais bino bo sakana na nzambe bato to koki ko telemela ka ezala bino bato bo sakana na nzambe. Bozo créer ka moto bo créer ba bombi moko bo etile lelo tozo koka ko désactiver ngote. Kimia ezoko tate. Mais bozo ya bale rando. Est-ce que bo luka mais nzambe zo frapper bino zo bimisa bino ba nidité na bino na libanda? Bon servir bien te. Guerre bon Luka pasteur Placide de Jésus zonga le quoi problème au yebate. Na kata vidéo na yazolo ba mokonza mboka ayoka kalito mokote. C'est ma sœur Titi qui m'appelle. Mais c'est un homme de Dieu. Na minute wana longoli kazaka mosali na nzambe alati kazaka ya mokonza mboka. Ayoka kalito imokote. Mais soki ayaki nango na sagesse yaki bon nzambe mais lelo lem suba Chantal ona babiso yo na batu nyonso to ba ofinga mate enyaki ezala te mais ayaka nango mokonzi mboka ayokaka litoi moko te. Triste mission les cartons litigés. Voilà passé de Jésus na Julie Mubenga bafandi. So bobetka vidéo o bomona pe o yanga mutali boso na bandaki bomona ba vidéo nyonso tunde to bandaki makambo fondation. Est-ce que si bo luka batu wana parce qu'il y a des blessures intérieures. Nous sommes à l'obaki en wawat. Au pasteur Placide de Jésus, na comprendre une époque où on a osaka Placide pasteur telelo comme pasteur. Yo il faut banda ko luka ser mami poli kolono rando epela e salama mais bato mona loko ambati mutu e sala kate mais za na sagesse mo nzamba chakati na mwana na abimisa ba makambo kwa minene ole musuba to baleki ata na mayele ba mimona ka danger na kimukolo ba koka ko résoudre ngote. Yona Eva aigle du ciel. Ba petite torka.
babimisa makambo ebele na biloko ti omoni rando ezosila te ebanda na bakarton ya fondation des royaumes. Mais Julio ayaka na makambo akima azonga sima. Pasteur de Jésus apelisaka moto na ba Evan bazonga sima na ba makonda ba melama. Mais biso tozo continuer ka kofingama. Tozo continuer ka kofingama. Ngape na suka na monke na lingi sute ekoki. Na fingi pe mingi, na finga mi pe mingi, na bendana. Me muninga kimi na ete bino baya makasi baya pomba baya munoko boyebi ko finga ko leka biso. Basi ya Sony, bozoka Sony te boyaka na internet. Nga Colorando, nga Mama Rando, nga Champion Rando, nga Reina Rando, nga Force Rando, nga Mobandi Rando, nga Pomba Rando. Oh, me ozana babo kilo. Yozo luka libala, yoza na bana, yozo sa musala, olati no kombo ba demo, olingi no gloire ba demo. Mama, oboino makambo akibo nzambe penza nzambe apeso gloire éternité à l'éternité. Pour rendre kokufa na osuka na suka nzamba o chango terme. Akochango fin. Nzamba alingi na no continuer pour le moment, mais azo pekisa tete olobate. Akocha yango fin ko suka. Bible lobby des ténèbres ne régneront pas toujours. Mais on a ta combo moko boye yaki rando yaki mutamakasi. Là ta on a ki bonzambeko. Pourquoi bino boye ya makasi na kacha ya rando? Biso tona biso ba ya pete na kacha ki bonzambe. Hein? Bochiki bisoti. Tellement boye bike sans mamingeni, sans Chantal Libola, rando zola les ans à succès. Yango ifo boya ka bosala ka batati, bosala ka vidéo parabole, bosala ka biso ba analyse, bo pelisa ka moto, tandis que ba makam na bino nyonyo tout ça ka toyeba ka ni d'Adam ni de Ève. Ceux qui bosala to yeba te, ceux qui bosala pe to yeba pete, to mona ka wo wana salaki. Nga mami na boya ko tala ka biloko na bino, na boya. Na boya po na zo suir. Na suir longtemps temple du Saint-Esprit de Dieu. Le père na koma ko boya, oyo kaka solo libo, ba fingi okuna, o kaka ba komeli okuna, ba tindelo ka eloko boye, o fungula ka boye, bazo finga yo. Kenga moko na beta na kota na ba page na bino na ya otala. Ça m'intéresse pas pona ebi ke na okuta ngelo kwa malunga te. Soko fingi ngate o finga Yolande. Soko fingi Yolande te o finga party. Donc na ba mir na bino to kuta na biso ka mo o finga. Donc to mabaku wana to lembi na biso ko betsa na mabaku na ba misu na biso na mamunoko na biso to lembi ya wana na yaka na ba miri na bino te na préféré na telenga na ba miri ya basali na nzambe na ke na kozona ngata mwa mayele ya mukie na bakisa ta mwa sagesse na connaissance na nga na zoka na ngata ba enseignement. Po baya pomba baya mafinga bazebele balembite na balembite so na bango tikala kati otika bango kana maboko ya nzambe nzambe yozo na bango ka contrôle na bango zo bango en charge zo ba déchet o bafinga ka bato en charge po muto okota na video ya muto ba bengi yote obandi ko finga muto yadem bonjour lumière. Uninga lingite naza nga faible. Bino bozana bino ba fort. Na ba forte. Bozo na bino. Bozo ba titre nyonso tout me botika nga. Bino bozana bino bokoka nga na koka na nga te. Bokoka na ndenge na bino. C'est pas grave. Nzambe sana mutu nyonso tout kaza makasi balobi yango na ba Bible lobi les forts soutenez les faibles. Bino batu oza ba fort, bo soutenir nga ta faible oyote. Bo soutenir nga na tele makasi makolo kemba na continuer route, na continuer chemin. Na bokole ya bino bana. Senga na zante Jordi na Ryan nga ba telenga ni susi nga na vie za la ka wana. Nakima na nga bino ba ya makasi, nakima na nga bino ba kola internet, nakima na nga bino ba ya pomba, na boya na nga ba groupe, na boya na nga ba to internet ya batarando, na boya na ngai.
boya. À moins que na coquine en rate na lembi, bo lembi singa bo beti nga trop. Donc bo continuer. Si ko sanga po ne bo beta nga wana mukomusu na ya okufa. Na tiki bino sko ba ya pomba. Bo beta nga sute nga kei. Mais bozo koka karate sans ya pete. Ya pete lembi na ye baku. Atiki baya pomba bozo internet na bino. Baya makasi bozo internet na bino. Baya rando bozo internet na bino kasi ngai ya pete. Ah na kei me bozo koka kate. Mais mingi na finga bat na faux profil. Kasi yo pe finga na faux profil. Bino pe ba faux profil na bino. Bo finga nga tongo midi poko. Ata na ba vrai profil na bino. Tongo midi poko na yakate. Tala na luka na ngelongi nzambe te na kolisi mwana 21 ans. On a ebi mutuna makolo te problème nini kanga manga na nzoto. Lelo nzamba fungo linga ta miso ko comprendre longwa na distraction. Bato nyo soto zo comprendre ko zo landa bango, bazana ba vie na bango. Bana na bango bazana ba problème te. Yo ba lati sa o stati moko boy. Luka stati wane longwa. Luka kunki wana zana ngona mukongo lokola apôtre Paul et longwa. Mais un jour, serviteur de Dieu, mon quoi, il s'enganzamba lobby, juste sa grâce te suffit. Pour que y la rabat ba hypocrisie, nga mami nazaraka toujours reconnaissante na kozala kaka reconnaissante le bana ngota mo konjo kolo mapata ya nde ba vuta kanga na regretaka. Mais koyaka lisusu te. Na utana ye musika. Nkomso na bi mokondio ko mapata chrétien mwa mukeko to pesa batu palpita bi te yote a mi mabonko ngabite ya ba blague ngabite ata blague te pero tika to fala biso ka bo to se ki wana ki ouais c'est ça la famille l'ambiance ya bino muko ouais. Parce que tiens nyongo ti chantal on fait la vidéo ali bossa zo finga pas si à répondre mais tel mais leki na voutement groupe na yena répondre mais na mutema na ngala banda olobaka mwana oyo mais nzambe tellement dans bolingo oyebi muto ale la pa ya kacha solo nga chantal longola nga soni ba fait la vidéo na muto na yebi muto na mais moi si moi jeune ya muke na France a bengi habité ya yele ki yena shagi ba tebele le ba yeba shagi na chantal ba poussa na pembe na bon grâce nanga ma vase toi terrain âge de gars parce que ba bien fait ça ya bien ebelé un mot peut-être mama fingele le ki ozola la to bengi shagi ndeni onali awa basiru wana za zemi na yepeze mezola lisite ya bama paso ya sima bano asuka mima lali teni na pongeza te to banyo betama sona biso ti to prier ka to lala biso ata ba ofinga biso ba mama mateya to za ko sala rando meto sambelaka ta chaki elele témoin bo sambe na bino apoko après na moi wona subo c'était un peu ça. Bah, on a ba monique na mataki na moi volume. C'est parce que je suis choquée. Ngana ebi ke mutu soki aboye loko batika kaye. Soki bato ba loko, il faut kangama na bato ba loko makambu. Neti ba zo mondele, neti ba blandino sako, oluki bango bo kangami bo beta ni ntoto na ntoto. Bango ba depuis ba bandayo oyate. Et le Congo na okamu wango wana pourquoi toza tout temps aveugle faut to mona ke muninga boyi na ya tika na ye bato balingi ba makambo wana ba psychologie baza wana mondela za wana bankile otina suka bankile ozo kokolobate okolobate to moni bisonyo surtout na ko seka niveau moko bokyo ndimate niveau to seka encore di boma ya Zosiane wana soki aye pilipili yo oswingate okokite mama yo yakaka na mami nga mama mukolo boy ngana yapa na yo amwana kene pas Zosiane ko kene pas Zosiane sakwa zakuna oyebise vérité muko yo zo benga ngo triquer sako ngana yebaka te ke loma zawana ozo benga ngo ya mami yo ka mutu mo penza zoloba azalaka na ngabi muto ngo nani
tant baye kosuna na bas osakwa bandi kobimisa bato vérité mutongo azalaka na ndaku ezalaka loma nga bato innocent likola bikota makambo ya bato yango nalobaka pardon nga makambo ya bato na okota te ndenge bandaki ndenge mpe baosisela nalingi kozala te po biso bamisusu soko olobi opesi conseil omemi ngambo osi ozwa mobali fonda na ndaku na yo batela mobali na yo abala yo alongolo na vie ya fornication ya kifiançailles bozobota bana en dehors des mariages. Ça c'est l'abomination, c'est la fornication. Banda ko luka téléphone pourquoi na bana mibale hors des mariages. Nga nazaki deuxième bureau ngo bofingaka mais on m'a épousé. Naza bana hors mariage, mes enfants sont légaux. Na acha poto ba déclarer bango bana kombo tata wana. Nana mwana moko te na bana nanga 5 yo azanga na kombo nanga mutu te na lakisa ba identité bana nanga. Parce que nazo batu moko ba honoraka basi. O ba yebanga valeur nanga. Na ya ko se déshonorer nga moko na kati internet. Likola lo yenga mafinge lo ba ya nanga succès salité a solo et sambwisa yo ta mwa si mobima. Yo mwa si kitoko bo etalo zanga valeur. Na oka mawa samedi passé ya nanga zo sabola nga ya nanga moko. Mode témoin. Bana cheka mutuna. Kai lobat. Kuna obima un kuka. Sonia. Yananga. Après combien d'années to lobana ate? Mais makila minu masha mumenu. Obwa kindambo ko mela, abwa kaka, azomela ndambo na suka récupérer yaka. Banoko nanga to kuta na bango kuna to solo li après lobi amona nga susu na buzoba. Non, yate. Luka bato bazana besoin rando bo sala rando ngape ya mokile kangisa nga munoko. Donc voilà, c'était ça. Bon après-midi.